Donc papa Lutumba bomona ki wana obuzo mono yo ngai artiste musicien ebani monde entier ngande mwana na ye liboso non baleki nanga bateki parcelle oyo sans que nga na yeba bateki lupango oyo soit disant que papa lobaki na audio lupango eza ya bana na ngai 5 donc eza bana na ngai 5 bango mais atanga bakombo na bango atanga ki bakombo na bango atanga ki Marie Paul Zizi Laura Sylvie na Robert bango 5 Robert moleki na bisa ya suka yo zaki te ataki kombo na ngate na audio wana ataki kombo na ngate parce que to ina ba problème nga na papa ba problème ya mama ekwei ngai na telemaki na lobi na papa na ngai boye papa c'est pas honnête au doit camarade ya papa na ya maman qui ya Jeanne Bolé au comme c'est moi si na yo j'étais honnête comme moi si comme na ye Yvette tant na lobi ni kamboa et suis papa sili kana niveau que on yo doit no ba papa za kanda alobi ke na lupango yo na lingi mwana na ngai boso azata za Jean Claude azata na testament kombo ezali